Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Nani azoluka anuire Mami la chatte ex ya Caleb. Nani aolinga pe kaka anuire kaka Caleb. O Caleb a respectaka mama bane makasi. Mami la chatte asali nini pour se retrouver na ka oyo. Bolanda video oyo tozonga ibona ko expliquer bino. Et après, bolanda ngo susu na suka par rapport aux explications nangai. Coucou à tous les Nélachous, les Nélateurs, les Nélalove, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo. Suivez cette petite vidéo. On se retrouve justement après pour essayer de décortiquer. Source ma camion sur brouillé bango. Suivez. Mami Masamba, moi c'est Caleb Yakala. Au moni pressé la vie, bande konanga. Nga na tout ça ba course, na zo ranger mais na bi quand même dans sa vidéo pour la mami Masamba. Vie à pressé, à sans patience. Oh parce que mon bal nanga au tromper nga na tikaye na ozo mobile muso hier, a s'occuper nanga, a ozananga bien. Bon souka lo kwa mami la chatte. Babouara mobali pour l'infidélité te ba maman. Vie à mami la chasse, c'est ça la nga pas, c'est ça la nga mawe, c'est ça la nga soni, regrette tout dedans. Mami Masamba. Moi suis à Caleb, ex-maman bana ya Caleb. Ozaka na Caleb no ananya ngo ebite ke Caleb azanga ndumba. Caleb alingaka mutu nyonso na théâtre. Caleb alingaka mutu nyonso libanda aza homme à femme. Mais Caleb abande ko valoriser yo Mami Masamba. Caleb abande vraiment ko valoriser yo. Moi surtout eba ke daki Mami la Masamba. Otiki Caleb. Po azaki mabe okomina mobali mususu. Si oboti na mwana mami nga eba ite ko botaki na mwana. Siko ofati na mobali yango te pourquoi? Papa bana no misato tike po ke linga mobali musu boboti esupe mwana mobali yango pa tiki yo. Omoni et puis papa mwana ngo nani akomi atana songia linzaka ya Caleb te. Mami Masamba bande kwa basi bozo maile baboya ka mobali azo valoriser te. Mobali l'essentiel a linga yo a valoriser yo. Le reste on a yonde baby qui osa mère à palais. Bota la place Mami Masamba asuki. Le Mami Masamba na pota zo souffrir. Mami Masamba a offert nanda kwa HLM. Na kwa live ba ilinga histoire ya Mami la Masamba. Nanda kwa HLM na mwana mususu abota na mobali ampe simba te bakabwana kutu na papa ba no bofanda kutu longtemps. Maintenant mobali ane simba ki te bokabwana. Omoni pressé na vie. Place Soukisio, place Memio. Est-ce grave? Ni Bella Françoise nango. Mami. Et Bella Françoise bakana munoko. Okomi ko sala musala ko sokola basani. Yo fallait ki o s'inscrire na poto, il faut qu'on soit na musala ya bien. Pourquoi on s'est limité vino na niveau à boye mami? Na biso lo ko bomra batu na poto pour na ko apprendre. Et ça langue. Mais ils ont maîtrisé un peu quand même langue wana. Osuki na osukula basani ndeni na poto. Ndaku wana ofanda wana kikuku wana. Tala Caleb lelo ba château. Olela na motema mami. Olela kapena maya mispene bimaka yo na motema na erreur oyo salaka. Prends courage ko ka sonite salaka biso live. Ote ya baleki na biso basi bako na erreur oyo okoi na ngote mami. Yo fote ya biso.
que mobile il faut qu'on supporte boyena boy parce que Caleb a boya quand on a pression moni poto na komi na poto ba ko pesa nganda ko mne tant la place au sou qui na bana 4 ndako ki kuku bongo qui to côté mais pas Caleb ta la Caleb bongo la l'aise ndako munene na vie bazara presse c'était histoire ya mami la château était ya batebele hein histoire ya mami Masamba était ya batebele na vie surtout biso basse. Patience et les kinyonso. Zana mobali na yo. Infidélité mobile ba boya kit. Même nana question comme ça par exemple nana. Yo kasi nana fallait tromper kaité. Mais en quoi était pourquoi fallait lui ko respecter nana. Même chose fait Caleb abandé ko sala na mami Masamba. Mami on zuluki na poto, mami o beteli, vraiment mawa. Retour au salaire déjà ma maman suppose on appelle à Caleb aloba ni sousouté yo so mono ki robota la mobali mosusu boboti mwana ozonga suna papa bana na eko simba te a quand même you maté lokola Jani Fai a you mata quand même noko en tout cas lelo ton bébé tenga histoire à mamie et ça linga passe na bi pourquoi pas même c'est non atandambo vu qu'il nga na sala salami kolo na tenté. Les jours dans on attend, on peut se rappeler jour à date il y a live. On peut s'appeler jour à live parce que non il baraté battant nini oyo na ozalara libre pour na peut s'appeler non jour il y a live. Mais le jour quand on attend te rebête mais boy baka que mami la chat aza bien té. Milelona milo moto a benga isra merveille. Mami allait la rakaka. Mami allait la rakaka. Mami allait la rakaka. Alors to solo là Ligamba mami. Oye la réponse, ya bato ba komelinga par rapport à ma mami. Ouais bisika merveille photo cheto toye ba ta ku ba bosani o mami mais et pas Caleb bande ko valoriser yo. Na chef no photo a mami, bota anda ko makoboka. Et puis o ba komelinga o merveille. So ki siko malade, maman, kasi ko tika la yole la lokwa nani Karine. Parce que tant que Caleb, croyez que mon bali a robotane wana a ofana nandako. Bakaboni son mon bali na poani. A regrettera siko Caleb mami a bien qui a regretté Caleb. Yo ya quand na muno kona bongo malade ko zana ndoto mon bali so mukota ngo ke libanda ebi ko se protéger. Alors ceux qui pènent na malade bozir mo beaucoup fi ensemble. L'essentiel faut retenir dans l'histoire un homme qui te valorise, un homme qui te respecte reste. Mon bali azo valoriser azo respecter yo fanda. O azo rambongo eko lakisa mama to sa projet nini mama ekota ki beba futa kinga boye bazo sengi fandi sa mataku. Fandi sa mataku parce que même si Caleb a trompé mami, to tika la komona vidéo te ya Caleb na mwasi, to tika la komona photo te ya Caleb na mwasi, c'est ça le respect. C'est ça le respect que toute femme veut dans sa vie. C'est ça le respect que les femmes veulent. Tout ce que la remonte en hôtel, notre star, fallait pour attendre à tromper nana. Tout le monde a la photo T, vidéo T. Et là, ko biso basi to lingi yangwana, ofandi. Oh Mervyn, ma yaya, ceux qui peuvent vous dire beaucoup confiance en mes mobiles linga kao. Tout ce que Caleb n'a bongote, cela veut dire que Caleb respectait mamie. Caleb abandé ko linga mamie, abandé ko fandane bien, abandé ko valoriser mamie zaki na temo kwa kitoko. Mais non, tout encouragé vous obate. Mais non, tant ba komi na podi kasi infidélité wana Caleb azena na Congo te. Caleb azaki infidèle na Congo, abando kanga mutemati. Kota ngamoni ba komi na poto, ba kipi ba réalité poto tabi nga na komi awa, infidélité ngutu alors que ça même pas dans le monde entier. Peut-être au kangi na moi likango moi boé, na komi na poto kuna lokoyi mutando zo en charge a mundela kopesa nga château, a mundela kosala nga boy to suki wa pina mami. Pour que kota la compte mami boko kamawa akubuki. Akubuka comme le quoi maman moko a 55 ans et pourtant mamie a kana 40 sur ezebele. Soki ezebele a komi na ba quarantaine te. Mais tanda komi. Tant bazo côté e bino boyo kaka bandeko. Fanda na mobile na zo respecter. Soki nde respect zate kende. Mais mobile azo respecter azo valoriser fanda.
Oh, so kangena mabe azo senga pardon, azo linga te mabe za la fanda. Bobi combien de fois oh Caleb a senga mami pardon ba fanda. Mami amona ki poto. Lelo, mami. Konika basani na François yo tanga ki wana. Fako sa formation malam na poto. Siko na 40. Surtout na 40% d'autres yara makasi mobile ya malonga zate. Bozo ba ki yo ba encourage ka infidélité mbate. Place au mama kenda ki obota na mobile ya mutu. Mobile yango pa zonga na moi c'est atiki lisusu. Mami peton bando vivre abala mobile yango ta bala kete ba ndeka vivre ki chéri. Atiki mobile o abala o honoré akikota ki chéri ya mobile ya bato puis mobile yango pe akomi suko tromper. Biba boloba ba autoriser ka infidélité à mobile te bomoni place mami moi si à Caleb mama bana kendaki kuna pe ba trompa ki bolo manine. Si quand on a qui qu'on va tromper, n'a quoi la bino live bobangate, n'a quoi trop sola bromata. Tant que qu'on va tromper, yes ko olia boya mobalana, akomo kasonya boya ko boya mobalana, mobali wande ayo boya zonga na mwasi nae. Lelo atika na mwana, mami la kisaka mwana, ko sala mwana étouffement na ndako na te parce que ndako fa na reza et étouffement. Vidéo za mule mwana channel photo mami ezate parce que TikTok ko kanga. Mais mami masamba moi si akale boyebi bino nyonso ene tu kuna cha photo na ye akoma ko bomba mwana o bota ye wana mami chaka mwana leka mpepe za erreur na yo ya vie mami na oyelo live histoire mami pesa basi ebele leçon mobali yo alingi yo azo respecte mama fanda mobali atondaka te a respecte onde surtout mobali mo mike na ye lona yoka kama yoka si mami alelaka te Kalebi mopa mami Kaleba seka kona mwasi na koma seka asekaka pressé tando suki na poto mobali amemi o poto kiko boele na poto yoka saki ba okoma. Cette dame s'appelle Mervyn Bondonga afanda na Canada. Mais azaka très régulièrement na TikTok. Très régulièrement. Mervyn Bondonga bayebi ye bakenda kotikela ba matière. Famille ya Yabe bakenda opesa ye matière à Era, matière à Karine, matière à Mama Congo, matière à Fali Baikoko, bazaka ye na Juju Bio. Juju Bio aza pede moko oyo dernièrement bazaki na ba conflit ye na yo Doudou Soupu. Alors epesinga pasi salinga pe na mawana pasi Mami la chatte Karine Massamba de son vrai nom, Mami la chatte, ex-femme ya Caleb Tukibana. Elle est aussi sur TikTok. Mais ba contenu na ye asalaka ezaka mingi kolakisa bato mosala na ye o asalaka na poto e soki osala ngo azalaka na bebe na ye moko atie na mokongo ayembaka atiaka mingi ba vlog comment est-ce que elle se réveille le matin journée na ye. Mami la chatte abanda osala ba live période moko boye. Mais ce n'était pas pour parler de la vie privée des gens. C'était pour parler des divers, des qui se comporter na poto. Rien à voir avec son passé, rien à voir avec son présent. Déjà, sa vie privée, na réseaux sociaux. Et depuis que Akoufé la qui grande sœur nae, parce que oui, que dernièrement, a ôté Akoufé la grande sœur nae, azongi vraiment té na réseaux sociaux, azongi pinzate. Et en ce que je sache, Mami la chatte, même quand elle était en train de faire le théâtre, même quand elle est sortie de son mariage, elle et Caleb, ni l'un ni l'autre, mutu mon côté, aya na réseaux sociaux, ezala Caleb, ezala ye, aya coupé ça va tout compte rendu, comment c'était passé, parce que baza,
na compte à rendre na mutu te na réseaux sociaux bazaka na compte à rendre na baparents na bango na église na commune esika bakendaki kosala mariage eloko ekabolisa bango eza nango mpe important te toyeba parce que baza couple ya liboso te oyo bakabwani Mami la chatte vi na ye nga nayebi yango te na mpe na besoin koyeba yango te tolingaka kutu nde azongela na ye batéâtre me namoni ase concentra na ye Caleb ye moko ndenge kaka azala wana na ndenge akoma Caleb na ndenge abala mwasi na ye mosusu abala wana Caleb alingaka te batouche ex-femme na ye ezalaka ta makambo so eza na réseaux sociaux eyopela moto soki aye soki ezoconcerne Mami la chatte ayaka mingi na kili alobi respectez cette dame elle est la mère de mes enfants elle m'a donné 3 beaux enfants je ne peux pas venir l'exposer et je n'accepterai pas que bino bolobela mwana mwasi oyo mabe Caleb asala yango plusieurs fois asala yango et puis Caleb je pense une seule fois nde abetaka lisolo ya divorce na ye mais akendaka mpena na badetail deep te mpo na ye abandaka koaccuse garçon moko boye nde abomela ye libala entre guillemets si je ne me trompe pas de propos que Caleb avait sorti ces jours-là dans une émission et puis cette émission-là se trouve également sur YouTube mais on n'a jamais vu Mami la chatte sur les réseaux sociaux parler de ce qui s'est réellement passé avec Caleb, son ex-mari. Elle ne l'a jamais fait. Tolali tolamuki. Mwana mwasi oyo azara na Canada. Afandara na France te. Mwasi Caleb, ex nae, Mami la chatte, afandara na France. Mervyn afandara na Canada. Bouta non, baza kutu même pas même continent. Ba même continent te. Donc soki Mervyn, mwana mwasi oyo, ayebi vie ya Karine Masamba, Mami la chatte, kombo na ye ya théâtre, sûrement il a na mutu moko, aza na intention ya ko nuire Mami la chatte. Pourquoi? Pourquoi po asali nini? Tolali tolamuki boyebi mwana mwasi soka bandi ba live na kombo na yo azala na ba 3000 personnes na yeba kasaela pe papa o akufaka pasteur o akufaka na États-Unis wa libumeno ayaka na matière na yeba to ba pesaka ye matière pa na za ofanda na Afrique du Sud avant kuta kufa nga na yeba ka mama betaka lisolo papa wana après liwa mais avant kufa makam nyonso mama lobaka après liwa avant kufa mais envie na se abetarango c'est-à-dire que batu bayaka koluka ye po abeta lisolo alors j'ai compris que sur les réseaux sociaux il y a des gens qui ils ouvrent leur compte pour venir parler de la vie privée de gens. Moi je dis toujours que moi je suis en train de parler du sujet de Mami la chatte mais je parle de ça parce que c'est déjà sur les réseaux sociaux. Moi je parle de ça. Mervyn wana tolali tolamuki aye ko s'attaquer na Mami la chatte. Ba propos na ye na rotia volume boyo kango. Asali nini a bloqué ba commentaire. Ko batu ba commenter te. Alobi akoya na live makambo eza ebele. Mami la chatte ana réseaux sociaux te. Elle n'est pas sur les... Bon, à la réseaux sociaux, t'es déjà azara mutuarando te, asalaka clashité, bakabwana Caleb Kala, elle a repris sa vie, elle n'a pas créé un scandale qui cherche ya ko nuire Mami la chatte. Na ba vidéo mususu, na ba commentaire, misusu ba lobby. Iza papa ya mwana na ye oyo ya suka bakabwani nde ye alingi à tout prix
asambwisa mami la chatte ndaki azwi matière ya vie soki eza mpenza mobali na ye papa ya mwana mami la chatte ya suka wana mpo abotana Caleb te soki eza mpenza ye soki eza na supposition eza mpenza ye nde azwi mpenza matière ake kopesa mpenza moto mosusu mpo abeta abolimbisa nga nalingaka kofinga mpenza bato te me nakolobaki aza zoba. De nos jours, les hommes, nous qui connaissons les hommes étaient des personnes très charismatiques. De nos jours, les hommes sont devenus de plus en plus des peureux, comme les femmes. De nos jours, d'ailleurs, on constate que ce sont les femmes qui sont plus matures que les hommes. Moi, je savais que les hommes gardaient le secret. Si c'est vrai, je parle des hypothèses, si c'était le cas. Parce que, comme appelle na Sija Caleb, parce que Caleb il peut être inclus dedans. Si cet homme-là, yé, ndemoto, apesi matière, pour ba sambwisa, Karine, biso toyebi na kala mibali bazala bato ya charisme, mibali, mobali, po abeta lisolo ya vie na ye. Biso kutu nde basi tozala mo tokutani entre biso basi tozobeta beta masolo moni eleka c'est nous basi nde basala bongo okutani quelque part histoire de se défouler un peu. Mais les hommes généralement ils jouent à l'hypocrisie, ils font semblant, et généralement aussi les hommes c'est aussi entre eux ba beta naramo ba masolo ba conseil et tout. Mais de nos jours comment participer na bana mibali bakaboye na mwasi neti moko tomonaki babali na mwasi basali tourna ba divorcer mobali alingi so mwasi te bakaboye na mwasi pour nuire mwasi azuli so na memi yango na TikTok babeta ngo ba gira ngo kuna baye kobetela merveille bato mosusu bazolobaki eza Caleb na koomelela Caleb mbondo te. Caleb pas un moto, lokola batu nyonso. Mais à Caleb, 90% de la chance ezala yete parce que Caleb respecte mamie. Atikala jamais ko exposer mamie. Ata mokolo moko te. Batu mosusu bazoloba ezali nouvelle copine parce que il paraît selon ba information oyo bondonga oyo aye nango mpona kotia volume non tia nazolobaka mposo na sisi na kotia volume mpona ozonga esu te bino bolanda na bino ye bondonga oyo makambo ayeli bino oyo abia koya na live makambo ezebili bato mosusu balobi ezali mwasi ya ex ya mami la chatte oyo abota na ye mwana nde alingi aexpose ye. Pourquoi? Parce que bakabwani me aomonaki mobali wana azozonga mingi epa mami la chatte à cause ya mwana yango po akase eloko wana azwi matière nyonso apesi Mervine. Mais en foi de quoi il faut ezala mutu oyo ayebi mami la chatte o bafandaka na ye bapartageaka mwa quotidien pour aya na matière ya mami la chatte na mutu moko o afandaka na Canada c'est inconnu. Il faut ezala mutu moko aza ayebi mami la chatte afandaka na France ayebi po ngelo bateke so bofandaka pays moko na mutu nde boyeba ntete eko eza mutu afandaka na soki mutu ayebi yo te mutu amona yo te bomona na kana musika bopesa na bambote akoyeba oyo ezoleka na kati ya vie no personnalité. Personnellement ngai na condamné Mervine te po Mervine ayebi na ye mami la chatte te ye bayeli ye lisolo et puis boyoka bien aoloba ngo pe na video na oloba pe que bayelinga matière ya mami la chatte bayelinga matière do bayeli ye. C'est-à-dire que mutu moko alali butu tongo alamuki a décidé abanda ko nuire mami la chatte oyo azaka na ye problématique te na monde ya théâtre a créé scandale te
Tant que Kabouana Mbade a créé scandale, a une réseau société, à répondre vinae. Oui, ce qui a sali erreur. Erreur est pour na mutunyoso. Mutunyoso. Azana malam na mabinae. Ils ont la relation mususu. Au cas où la relation est là qui bien, mais ils appellent ma bien. Vous comprenez pourquoi est-ce que ça libongo. Mais ça libongo. Et ça, la relation au spectacle, au espéra quitter qui kokata au kabwana. C'était vraiment l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Mais simbité. Et simbité. Et simbité. Mutamonaka à venir. Isaka Nzami. Et puis, Caleb, na mami. Baza couple liboso te oba kabwani. Baza couple ya liboso te oyo bakabwani. Botika mami la chatte kimia. A créé scandale te. Azara mutabahando te. Asalara problème na réseaux sociaux te. Cette dame mérite la paix. Elle mérite vraiment la paix, cette femme. Soka defa ke loko na yo. Kende ko senge nyongo. Mais ce qui a rapport na vie na ye, to erreur na ye, to likambe komeli ye, mutu nyonso makambe komela kaye. Mosantu na lola na mokilo azate. Kuluka konur muninga, pone loko moko ezanga mutu na makolo. C'est important. Ce qui est sûr, Mouto a lunga nuire Mamie la chatte parce que Mamie la chatte, c'est une dame sans histoire. Même quand elle est partie en Europe, elle n'a pas créé de scandale. Na alingi abeb c'est la SCV na poto. Na alingi attaché. Je me réserve beaucoup pour dire que ce sont des comédiens. Je ne pense pas. Parce que depuis toutes ces années, attends la comédien va tika ko beta ngote. Mamie la chatte a joué à la place Moko et pas Caleb. Elle n'est pas conflictuelle. Triste. Atape bongote. Nana mwa linga sala. Ata Caleb mabe. Parce que Caleb a cause à l'honorité. Comme on a que maman ya banana et oya respecta makas. Azala à la merci à réseaux sociaux. Naza ko espérer que Likamboyo est stoppé. Et stoppé avant qu'il tient peut-être moi si abattu confortable et vous allez bien te. Non, tu l'as bien volume. Bolanda. Ningazoloba. Et le comme si nous avons la kemutuko. Ah le bana ba assurance. Likambo eza likambo a vie na été. Ah le bango na ba iparete na ba ninta. Le bango na assurance pas au condamner directement mamie. Les réseaux sociaux ont donné beaucoup de gens de pouvoir. Il y a un observateur, azape blogueur. Bakangisa ki afinga ki mwasi abato alibala ndumba. Ka ndenge zarabi lobela. Bakangisa ki et puis na okangisa wana a joué une année de prison, 6 ans avec sursis, 6 mois avec sursis, 6 mois prison fermée. Alors, tout quand ça raté que surtout il y a na vie na réseaux sociaux et ça la sans conséquence. Et cause na conséquence ce qui m'ont dit que atiambo ne enjeu a kangisa o sentir moto ou sentir moto. Et ça na kongonde za la ke ba kangisi moto après 2-3 jours abîmés. Mais sous d'autres cieux. Bon, quand on penda une année 6 mois ferme 6 mois musu batiki au sursis. Naba amande likolo nango. Sur lingo sala oza star na réseaux sociaux. Yaka na ba contenu constructif. Sur moni likamwana eza déjà na réseaux sociaux. Tu peux en parler pour profiter de sensibiliser. Et non toi on vient te raconter la vie de quelqu'un. Toi tu viens exposer ça et surtout que cette personne n'est même pas quelqu'un qui crée de troubles sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens. Bolanda vidéo pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a le but bolanda. Ngape na Hollanda na bilu na profiter kaka ba o bazana ba problème ba chaîne na bango ba YouTube
ba hésiter te ko contacter nga to travailler na bango bato on a travaillé na bango bazala un peu na passion. J'ai tellement beaucoup de gens. Je n'ai que 36 minutes par quelqu'un chaque jour parce que je peux pas rester 1 heure, 2 heures, 3 heures avec une personne au téléphone vu que j'ai beaucoup de gens. Et si tu ne me prends pas au téléphone, prends le temps de me faire le vocal. Je vais écouter ça personnellement. Ou si je ne suis pas là, mon manager va écouter ça. Quand je serai là, je vais te répondre. C'est l'autre problème. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous laisse seulement la vidéo ici. Pendant qu'ils ont les cas, nga pena olandana bino menga na zonga esuste bolanda bino moko bol. Mami Masamba, moi c'est Caleb Yakala. Omoni pressé na vie. Bande konanga. Nga na otusa ba course na zo ranjango mais na bi quand même dans sa vidéo pour na mami Masamba. Vie à pressé, sans patience. Oh parce que mon bal n'a pas trompé nga na tikaye. Na ozo mobali muso hier a s'occuper nanga a ozananga bien bo suka lokwa mami la chatte ba boire mobali pour l'infidélité te ba maman vie à mami la chatte c'est ça la nga pas c'est ça la nga mawe c'est la nga soni regret tout dedans mami Masamba moi suis à Caleb ex maman bana ya Caleb ozaka na Caleb no ananya ngo ebite ke Caleb azaka ndumba Caleb alingaka mutu nyonso na théâtre Caleb alingaka mutu nyonso libanda aza homme à femme mais Caleb abande ko valoriser yo mami Masamba Caleb abande vraiment ko valoriser yo moi surtout eba ke daki mami la Masamba otiki Caleb Poazaki mabe okomina mobali mususu. Si oboti na mwana mami nga yeba ite ko botaki na mwana. Siko ofati na mobali yango te pourquoi? Papa bana no misato tike po ke linga mobali musu boboti esupe mwana mobali yango pa tiki yo. Omoni? Et puis papa mwana ngo nani akomi atana songia linzaka ya Caleb te. Mami Masamba bande kwa basi bozo maile baboya ka mobali azo valoriser te. Mobali l'essentiel alinga yo a valoriser yo. Le reste on a yonde babi ki oza mère à palais. Bota la place mami Masamba asuki. Lelo mami Masamba na pota azo souffrir. Mami Masamba a offert nanda kwa HLM. Na kwa live ba ilinga histoire ya mami la Masamba. Nanda kwa HLM na mwana mususu abota na mobali ampe simba te bakabwana kutu na papa ba no bofanda kutu longtemps maintenant mobali ane simba ki te bokabwana omoni pressé na vie place suki si yo place memi yo est grave ni bela François zanango mami e bela François bakana munoko okomi ko sala musala ko sokola basani yo fala ki o s'inscrire na poto il va qu'on na musala ya bien pourquoi on s'est limité vino na niveau à boye mami na biso lo ko bomra batu na poto pour na ko apprendre eza langue mais yo ozo maîtriser un peu quand même langue wana osuki na osokola basani ndeni na poto ndako wana ofanda wana kikuku wana tala Caleb lelo ba château olelaka na motema mami olelaka pena maya misu pene bimaka yo na motema na erreur oyo salaka prends courage ko ka soni te salaka biso live ote ya baleki na biso abasi bakoya na erreur oyo okoyi na ngote mami yo fote ya biso que mobile il faut qu'on supporte boena boy parce que Caleb a boya côté aux aka pression moni poto na komi na poto ba ko pesa nganda ko mne tant la place au suki na bana 4 ndako kikuku bongo kitoko te mais pas Caleb tala Caleb bongo za la l'aise ndako munene na vie bazara presse c'était histoire ya mami la château était ya batebele hein histoire ya mami Masamba était ya batebele na vie surtout biso basi patience les kinyonso zana mobali na yo infidélité mobali ba boya kit même nana quelque chose par exemple nana yo kasi nana fallait à tromper kaité mais en boy était pourquoi fallait lui ko respecter nana même chose fait Caleb abandé ko sala na mami Masamba
Mami on zuluki na poto, mami on beteli, vraiment mawa. Retour au salaire déjà makamani pour on appelle à Caleb aloba ni susute. Yo so mono ki robota na mobali mosusu, boboti mwana. Ozonga suna papa bana na eko simba te a quand même you maté lokola Jani Fai. A you mata quand même noko. En tout cas lelo ton bébé tenga histoire à mamie et ça n'inga passe na bi pourquoi pas même c'est non atandambo. Vu qu'il a dans sala salami kolo na tenté. Les jours dans attend, on peut se rappeler jour à date il y a live. Na opé s'appelle jour à live parce que na oye baraté batant nini oyo na ozalara libre pour na pesa bino jour ya live mais le jour quand on attend to robeta mais boye baka que mami la chat aza bien té milelo na milo moto abenga isa merveille mami ale la rakaka mami ale la rakaka mami ale la rakaka alors to solo là ligamba mami oye la réponse ya bato ba komelinga par rapport à ma mami ouais bisika merveille photo cheto toye ba ta kuba ba bosani o mami mais et pas kale bande ko valoriser yo na chef no photo mami botanda ko makoboka et puis ba komelinga o merveille soki siko malade maman kasi ko tikala yole la lokwa nani Karine parce que tant que Caleb croyait que mobali a robota ne wana a ofana na ndako bakaboni so mobali ana poani a regrettera siko Caleb mami a bien qu'à regretter Caleb yo yaka wana na munoko na bongo malade ko zana ndoto mobali so mukota ngoke libanda ebi ko se protéger alors ceux qui payent na malade bosi on bon beaucoup fi ensemble l'essentiel faut retenir dans l'histoire un homme qui te valorise un homme qui te respecte reste mobali azo valoriser azo respecter yo fanda o azo rambongo eko lakisa mama to sa projet nini mama ekota ki beba futa kinga boye bazo sengi fandi sa mataku parce que même si Caleb a trompé mami to tikala ko mona vidéo te ya Caleb na mwasi to tikala ko mona photo te ya Caleb na mwasi c'est ça le respect. C'est ça le respect que toute femme veut dans sa vie. C'est ça le respect que les femmes veulent. Tout ce que la romone en hôtel quoi notre star fallait pour pas tant à tromper nana. Tout le monde a la photo te, vidéo te. Et là ko biso basi to lingi yangwana ofandi. Oh Mervine, ma yaya, ceux qui peuvent vous ont beaucoup confiance en mes mobile lingakao. Tout ce que Caleb n'a bongote, cela veut dire que Caleb respectait mamie. Caleb abandé ko linga mamie, abandé ko fandane bien, abandé ko valoriser mamie zaki na temo kwa kitoko. Mais non, tout encouragé vous obate. Mais non, tant ba komi na podi, ka c'est infidélité wana Caleb azena na Congo te. Caleb pas avec infidèle na Congo, abando kanga mutemati. Kota ngamoni ba komi na poto, ya ba kipi ba réalité poto tabi ya nga na komi awa, infidélité ngutu alors que ça même pas dans le monde entier. Peut-être au kangi na moi likango moi boé, na komi na poto kuna lokwa mutando zo en charge, ah mundela kopesa nga château, ah mundela kosala nga boé, to suki wa pina mami. Pour que kota la compte mami boko kamawa, akubuki. Akubuka, comme le quoi maman moko a 55 ans et pourtant mamie a 40 ans zébélé. Sous que zébélé a combien de quarantaine te. Mais tant da combien. Tant bazo côté e bino boyo kakabandeko. Fanda na mobile na zo respecter. Sous qui ne respect ça te kende. Mais mobile azo respecter azo valoriser fanda. Oh so kangena mabe azo senga pardon azo linga te mabe za la fanda. Bobi combien de fois au Caleb a senga mami pardon ba fanda. Mami amona ki poto lelo mami konika basani na François yo tanga ki wana fako sa formation malam na poto siko na 40 surtout na 40% d'autres yara makasi mobile malonga zate bozo ba ki yo ba encourager ka infidélité mbate place au mama kenda ki obota na mobile ya mutu mobile on pas zonga na moi c'est atiki lisusu mami peton bando vivre abala mobile nguta abala kete bandeka o vivre ki chéri atiki mobile o abala en oreille akikota ki chéri ya mobile ya bato puis mobile on peut a comme sou ko tromper
Biba boloba ba autorisaka infidélité à mobile te bomoni place mami moi si à Caleb mama bana kedaki kuna pe ba trompa ki boloba nini siko tonga ki kuna ba tromper na ko bino live bo bangate na ko to sola bo mata tonga ki kuna ba tromper yesiko olia boya mobile na akomo ka sonya boya ko boya mobile na mobile wande ayo boya zonga na mwasi na ye lelo atikala na mwana mami la kisaka mwana ko sala mwana étouffement na ndako na te parce que ndako fa na reza eza étouffement vidéo za mule mwana cheno photo mami ezate parce que TikTok ko kanga mais mami masamba mwasi akale boyebi bino nyoso eni tukuna cha photo na ye akoma ko bomba mwana o bota ye wana mami chaka mwana leka mpepe za erreur na yo ya vie mami na oyelo live histoire mami pesa basi ebele leçon mobali yo alingi yo azo respecter mama fanda mobali atondaka te a respecter onde surtout mobali wa mwa mike na ye lona yoka kama yoka si mami alelaka te Caleb mopa mami Caleb aseka kona mwasi na koma seka asekaka pressé tando suki na poto mobali amemi o poto kiko boele na poto yoka saki ba okoma so Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.